C'est Mathieu Bonché, Elengia Congo Télévision. Je suis là en direct de Nécropole. Batoubala qui est belé, mais l'artiste et comédien de notre pays, Queen Queen, a tikali vraiment pour amona nenge misalezo salama. Awa nazo signaler na ba sam kunku le nécessaire, ba yuyu kabuiku. Esika ba kundi mama shako yangoyo. Dans nozo mona awa Tresimbelenga Pro. Tombo ya mama shako yangoyo. Donc bandeko tout bakei. Mais biso tozo landela toyeba est-ce ba kosa musala ndenge nini parce que na Congo suivi ezala raté. C'est toujours votre humble serviteur Mathieu Bonché 001 de la RTVS 1 et pourquoi pas Elengia Congo Télévision. Botala esika bakundi mama shako. Mama shako sala ebele na monde à théâtre mais lelo akundami bien. Ah. Déjà bah souci à tout mais c'est ngo parce que bah honorer maman. Dans la carte le loboye bah benga DVD comme valise ensemble. Tout d'abord pour comment valise ensemble benga no DVD. C'est-à-dire dans le monde artistique ya muto apesa nga kombo ya DVD c'est maman Chako na 2004. Alors maman Chako avant maman avant Mundera Zwanga comme ça comme singa lelo c'est maman Chako apesa kombo ya DVD. Mundera ya bakti valise ensemble. Omoni que tout va panzani naza tina moment suka pour na raisonner belé au maire ça pour nanga. So pour l'honnêteté comme la photo de partout première personne. Au quotidien dans le monde professionnel c'est maman Chako. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. On est en direct. Merci. À la prochaine. Donc, bateau la bango yo. Et la bien kui. La groupe na Mobimba, quelques délégations. Bazana biso awa. Na habité. Artiste kui. Mbotena. Mais bandeko tout baké na moni yo pe no tikali ozota la ndenge misale zo salama eza pona nini vraiment pour amour na souci na ngeza la ba comédie to kuma kolinga na solo souci na ngwa amour mais pona yo matangele ki ndenge nini kuti na ebité ngaka na nelo mo nde sepel santé mais nyonso ta on na moni ordre ça on nde sepel santé na victoire ba policier ba tsaki wana ça la ebité ta papa nga fara zoya papa tito dérangeant qui nga bazo écarté bango et mais bazo elanga on a zé l'autre côté de fa bango na kota et puis na bise bango avant pe ba koti na regretta qui tant baso ça la organisation il faut ba pe ça va pe ordre ba bien kana makambo bazali Véronisa propre ta boya na madame na ya na bana ba tindika to ba côté to ba zongisa et ça ba manquement de respect pour nous ngambala ça ba ranger le wana mais sinon organisation de Gigito na yebi na ngate soki mama muswe leki na sima menga na mona organisation de Gigito kui lelo yo mama Chako tokundie message ngolo bana ba comédien parce que boza toujours na matamga kadi ombopa uti kotika biso message ngolo ba parce que ba comédien mikolo actualité za tozo mona bozo swana bozo loba ebele la dichesse koto moyen te koto yo mama epela koto yo kalunga. Mais bozo kufa petro message nini ya pero bana ba collègue na yo to ba ndeko na yo o bosalaka musala finga ozolo ba mabe lobi ba kopisa rôle mo bo incarner au théâ bo pesa éducation mo ba to ba bida ma finga no ba zana difficulté ya ko encaisser conseil o yozo o pesa wana ba mo na ali wati ba mo no ka mutu aboy sai komba mutu mais na besoin ka kinya éveillé la richesse oui au monde même na bible au monde na roi Jean-Baptiste bakatara Jean-Baptiste pardon plutôt on aurait ba ko za bato bakata ke mutu pa bimisa ki petit mo akopaki ko bisate la richesse ça la ki la vérité o ekokaki ko aider biso nyonso mais peut-être bato bazanga ki façon ko réagir to ye bazanga ki façon ko lobelango vu que atanga ki komba mutu te au moins na linga ba lekisango exemple pour bato bataki yango ka donc mutu alandeli comme c'est que mo bayebi ndeti ngana bina mama mlinza wana tena landela point c'est la licence point non finga point ba ile aussi papa na biso kadi ombo pesa de ana mort
ba comédien ba otala. Ouais, ça passe ça ba esengo te to ça bato. Ndeko moko lobi ah ka pona ni bino ba artiste bo kufa. So ke na morgue au monde ba kufa ta 100 000. Ba kufa belé makasi sérieusement. Mais vu que to ça ba artiste ba to ba kufa so za ba artiste to ngeto tam suna macha ko na pa kadiombo. Ba linga ba lo ba keno. 20 artistes ba kufa mba mo beaucoup trop boy. Donc ils en ont nzela biso nyonso. Les arabes artistes surtout ça 100 000 artistes, 100 000 comportements, 100 000 états, 100 000 familles. Ça dit que nous avons états mollai. Nous avons dans la famille. Dès que nous avons, nous avons eu le bas pour tout le monde. Nous avons eu la poche en ganga. Babo qui est malade en bas sur aller na kufi. Nous avons mis les oiseaux madame. Les gens vont comméder tout aussi là. Non. Na beli na malade en zambé normal na kufi. Les gens vont comméder tout aussi là non. Mais nous avons tout nous disons na ndengo zambé a yebeli yango. Et puis na ndenge muto kaka yebiti na ni ba kufa. Auto banga teke ono biso ba artiste ni kamni ko ganga biso ba artiste ni kamni ko mel biso ko sali nini to sali lote to zande belé mutu na mutu na tana eza mutu ka to kende mutu na arena sauf que to contrôler etamboli tant to mona ba ba tiki biso to contrôler etamboli to bakisa lisuko ba nzambe to éviter ba problème. Macha kwa ki danger mais lelo mabele ndeko mi danger bref ane biso nyonso to kumbi mutu na se to tala mabele o yemeli macha ko donc star nde mabele biso to ba star te to mi mabafia lo lendo na ba TVT to lakisa ba comportement buzo ba ko finga ba na TVT to zala na bolingo to zala na sembe ato fingi ndenge o kufa ba ato ganga na succès numéro 1 au finir par aussi là où ici la bataille le bas Jésus c'est le temps to luka vie de prière c'est le temps au salem muninga mabe seigneur bolimbis mais ça qui yuma to zala na simplicité to lukanza kanibala batu to tika buzoba baranki moko inutile tout est vanité ato zala to kandeni ileka nzamba otika idée à passer de la foi moi prière ba comédie chaque mois vraie idée et bah ça en plus surtout le bateau attend ensemble là voyez voilà Queen a évité so revoir à pata mabele waza mère na yo les artistes les batu bakei na bolingo za nango Queen ozolandela ndenge nini bakundi mama ba mama chaque baza ba parmi ba icône ya théâtre et musique congolais c'est kinga na fondation William ya ministre Gilondo motema mama de mama Winnie donc baza batu oyo ba osunga artiste MLCC ba osunga batu belé MLCC mais on moni nzambe fa sunga ministre d'état Gilondo Mboyo motema mama Deborah Londo mama Isaac mama na Winnie pour la fondation William quoi notre patron Guy Luando honorable là on voit l'artiste Queen bandeko nyonso bakei mais tala acte ebele bakufi ebele basili avant mama salanga grâce bawei ke bayokaka nde toyokaka suis chrétien mais tozongi mokena kibokoko mama osali carrière no okufi na sida te osili avant te okufi na succès na yo tala biso bafaveur tokola na basuccès na biso tozala stable et puis tous appels à bolingo kosunga bande kwa génération na biso nzambe molimo lekela kinde mama l'artiste Queen en direct de Lengue Congo Télévision avec Mathieu Bon chez tout le monde elle lima cheko na ngai si mokile le metikelinga succès nzambe na ngai nzamba Gilondo Mboyo nzamba mama Deborah Londo nzamba Gilondo Mboyo nzamba fondation Widal hanke namba mama cheko na ngai les incroyables to bochano. Bon, d'abord, la poste est là pour moi. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozua Suzuki Luzubu, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana
sakana te, oza kolia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche, sombele suka bisanga nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende mutakonde ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui frère, Babi Tchonga. Futur. Hein? Nous t'aurons la 50 boîtes. La Katakin, c'est John Masquer. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soin. na telema na toza awa tai toza awa tai ya maman Nicole Malonga, donc aza partout dans le monde. Toza tai ile makambi maman Nicole Malonga telemi wana ima hata sula milaite anabuaka na ngati maman Nicole Malonga makubia na kama kilo mkusi sa complexe una so linga mezi nyoso linga so linga ekokayo kota papa nebiso Yasika Eye, avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com et le numéro des contacts 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18. Soyez les bienvenus. Monsieur Mathieu Bonche, je suis là en direct esika bakundi mama Chako Yangwana. Merci beaucoup na Elengia Congo Mobimba Bazota la biso. Merci na monde entier. Et pourquoi pas merci à Tracy Mbelenga Pro. Merci à tous les artistes et comédiens de notre pays. Parce que na moni mama Chako Akunda mina honneur. Akei na succès na ye. Bako Kunda ye pe bien. Nyonso l'équipe bien donc. Voilà, merci beaucoup. À Yuyu Kabwiku. Les célèbres Azota la biso. Et pourquoi pas na ba ndeko tu bata la biso. Mathieu Bonche en direct de Nécropole. Merci à la joie Amado Pichuna, Kingston Sono le boss. Sam Kunku le nécessaire. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Toujours avec Mathieu Bonche et pourquoi pas votre émission PC la plus plus. Aujourd'hui c'était en direct de Nécropole. Donc Mère Bakundi Awa. Et ça livre vraiment bien, bien, bien. Merci. 540. Pardon? 540. 60. 96.